Bangai bofongola matoi pe boyoka esika nyonso boza na mokili mobima. Et voilà mbote na bino banso ba mesala kolanda émission na notre tonga chango. Émission ya ngoto tonga chango o environnement et tel msaka bato bola muka yango eye to tonga chango. Émission la musaka ba la ba la muka. Na yelelo na ye mwana suka bajika nyoso yo aye Serge Bolo. Lela yo pèse la vérité tonga chango. To ko lancer bien le marmé les gars na njil. Asben dina biso et pèse ki makambo. Mission moko ya culture, mission moko ya environnement tonga chango. Mission de la sarabino réalité c'est que c'est pas sentir. Vérité c'est transparence yango tonga chango. Beza ko yinda mabe, lelo za ko yinda mabe. Talaka luke ba fashion, aluke baston na Paris mbote na yo. Eza ko beba awa, to ko laksa bino misala lelo awa asbel na biso, njina biso sali makambo. Et sali maman na dégâts maman makambu. Banda on sala ba banjil basala le côté. Le lo asben na biso njil na biso ya Audrey Mboma président. A pesi makambu na njil. Mwana muke atomori changu. Na lo bala biso tonga changu tsaka tembe turo ko tonga ma. Bobo ya bondi ma to tonga changu na ko. Bol to monta bi ngi riate ali. To ngana njilo osala ngani na njil. Osala ngani na njil bano na yeba yo osala ngani na njil. Ou bien t'as la forme la poto, l'ambiance, mais ah on s'en l'autre en Chine. Mais on a eu sur l'autre ton achang. Aujourd'hui $2, non $3 au tindi awa na asbal Chine na biso, parce que ma poubelle solo salité va full ou vai ka elongwe. Qui forokimbi e koti makasi na chango na Chili. Chili est là mais l'autre na as et l'autre ma metali salongo. Au perso au peto 0 na 0. Mais moi, je suis télémi na chango. Audrey Mboma président coup de chapeau. Alors non salité longa na chango na ye. Salité longa na chango longa na chango. La pesi mbote na pepeta zi coup de chapeau pour Zali. Je ne prends coup de chapeau. Boye to boyango mkonda mboka to boyango na chango. Chango maman na poubelle maman na salité. Dis le communine. Le communine. Mais asbel mondi na biso le thème sur makambu. Et il y a le kabla poubelle ngo. Bon, moi, la poubelle est na changu na kate 7. Et maintenant, la kate 1, bah, na 7 sikoyo. Et le temps, la njimo bimba. Asbel na biso président Audrey Mboma, pesa makambu. Nga awa da vérité, m'langa pembe. Na pesi mbote na madongo zulu, mbote na yo. Richard Lomba mbote na yo. Jento Maria mbote na yo. Audrey Mboma, moi, na bina njili. A telemi, a non. Salité longwa, to longo la poubelle. Totali ba kondi ba ko la monter. Yemo a telemi na ye tonga changu e miso tamno vérité na ba no to tonga changu o mo makamwa yango to tonga changu eza ya biso ba kolona ngo ba natif ya biso ya njili ba bango ba paya ba kosa ka changu ngana mona changu te to tonga changu maman éviter vérité la vérité awa vérité banga c'est la vérité ça va on se retrouve juste après l'extrait de l'image suivez d'abord suivez Angala elongo tokolonga ndinga biso elongo tokolonga voilà mwana alanda kobe lokolo ya papa eza boye te de ko moni ba papa na biso aboti biso na njili biso pe tolandi simande bino baleki na biso boye kozwa jeu oyo ezali likambo te o ya mutu songolo pakala propreté ezali likambo pour de comme culture pas na yo et comme la valeur kozala propre ezali te batinda yo ba forcer yo il faut mesana nango o mekolango parce que bosoto ezali moninga ya bokono eza boye te or soko tozwi bokono tokosala te soki tosali te moye to produire eza te yango wana action eza makasi biso nyonso obanda bakonzi tina se totiango maboko eza boye te tobeta maboko pakasi mpona biso Bana moto, bana ya
Elle s'appelle la même petite Marie-Neige Beloko Chuma. Sepeli makati ndenge na zikati yo batela kopeto. Bonjour, comment on a Monsieur Kembo, non du poubelle oyo donc et ça dit on est nani. Poubelle oyo eza lokola litei moko batei ngai. Pona nini? Pona kotika la kosimba lisusu eloko teke na bwaka na balabala. Eloko nyonso na le oya bosoto esengeli na bwaka mona kati ya poubelle oyo. Et eloko boko donc on a simi motu ya kaka lite ya neza ya makasi po to bongwana to zala lisusu bato ya bosoto te po to bwaka bosoto na kati ya balabala. Notable obayaki wana plutôt que le bourgmestre mais na ndenge na biso bana njini tobomisaki yango esalaki lisusu kokoso te mais lelo eza vraiment esengo parce que oyo bazwaki bamesure bazwaki likanisa kosala njili na biso ezali bato lokola baprofesseur Sylvain Kibanja azali professeur de médecine interne et de maladies infectieuses na transmissibles donc bamaladi oyo elandaka biso na ndenge tozangi bopeto tala ndenge toye awa avant tobanda réunion tala bapapier epanzanaki partout nga na regrete. Wa bomoni makamne lekana na njili bomoni makamne lekana na changu na kuweze mala le 10 na 7 na tombe bomoni yango awa to bomba te to invite beaucoup mestre benda ba invite mutu boya kimi na ye po makambo esalama ke tadi dégâts ba invite bango tu ba honorable ngala ba kimi odre mbo makimi si bango makambo awa nde tonga changu vérité na vérité papa na baba baso bisa nga bongo zakre baba baso bisa nga na petit na ngai zana boroyo po vérité awo to cité ozana ngo tonga changu o moni makambo salama ki deka ya ko sana te mama na bangana carnaval o ezalate na changu na sala ngo na changu awa bapangu na bino ngana ba poto aba poubelle ba sura fulu mais Audrey Mboma ya longoli yango mwana mukia longoli yango alongoli yango Audrey Mboma président Asbel njili na biso o ngana la mwana poto nga mwana njili nga mwana boye o kima na yo bosa na njili na yo mwana mubali abanda lokola mama na bango donc njili mama na yo bulaka na komi na suka na ngana pesa mbote na bino mbote na ngana jipe bwaka le grand taximan mbote na yo Asbe Mazumbu mbote na bino Jilke Kungozulu ya Mati Matondo mbote na yo mama Antavanga mbote na yo ya fola pesa makambu nyaku fola nyaku pesa makambu na komi na suka na ngai Audrey Mboma makambo ngo yango lukaki totonga changu na biso yango yo honorable Betazi o Pamphile mbote na yo Asbel na biso asote Betazi mbote na bino na komi na suka ngana bino na opanda vérité awa na opanda vérité makambo lukaki yango yo ngana bino vérité na vérité nazo panza nazo palola ngana bino monongweri lusaluka mbote awa kitalatala ngana bino na ke